Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bina nyonso ba ebolinga mama Eliani, tu napesi bino mbote mingi. Ebwe, ma vie puis muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Napesi bino mbote mingi, j'espère que vous allez bien. Wabino mama Eliani tunaza bien kimia ezali na libota nyonso kimia ezali. Alors bino pe komela ngai na clavier de bo mesana ngai bino to mesana ka kokoma koma so bozo komela ngai. Mama Eliani tout va bien avec Jésus-Christ, tout va bien par la grâce de Dieu. Et ça la ngai bien, ça la ngai sengo ko yebake ba yebangai, ba yebalingaka ngai, baza malamu et ça la kangai bien makasi. Voilà, lelo to ko solo la naza li solo moko eza kutu li solo te meza conseil hein. Naza na conseil oyo naye kopesa bino oyo deuxième mama na bino ya mibale naye kopesa bino conseil naye kopesa bino conseil bandeko bolingaka ngai bana oyo botalaka ngai baninga mpe ya nkola na ngai naye kopesa bino conseil bino nyonso to bandeko oyo bolinganga mpe oyo botalaka ngai bayeba na mokili ke mabe bakosalaka na moninga pene ndakisa na yango zala ekenge ntango bato bazozwa baproblème bambebe ezokomela bango yango esala nini biso baoyo mosusu tozwa nini tozwa ekenge tosalaka attention mais avant nakota na mozindo ya conseil nanga to masolo na ngai lelo eloko kaka na koloba na bino nalobi na bino ke émission oyo apropos nous pour le mariage ezalaka émission ya baconseil ezalaka émission ya koteya baoyo nano babali te epuis koconseille baoyo baza deja na kati ya mabala koteya mpe baoyo deja base basala nini batrébuche base babimi mpo mbala nsima basala nini bakokaka kobebisa te yo nde koza kotala nga soki eza mbano ya liboso okoti na Eliane Nitu TV na kosenga na yo osabone ofini mbala liboso osabone mbala mibale fina na cloche ya notification pour que soki émission esike ekoti osala nini okaka koyeba ke émission ekoti yo mpe moto oza abone kobosana te kosala bapartage partageaka émission soki émission ekoti opartage pour que bato mosusu bayebi mama Eliane Nitu te bakokosala nini bakoka mpe koyeba mama Eliane Nitu na Eliane Nitu TV topesaka conseil tosolaka makambo mingi etali mabala tosalaka baémission culinaire baémission ya kolamba bapetit plaisir so oza na posa ya koyeba kobakisa mpe kolamba comme balobaka mindele balobi on apprend tous les jours oza na posa obakisa mpe mayele no ya kolamba okokuta baémission culinaire ezali biloko kolia ndenge na ndenge na Eliane Nitu TV ezali bobosana mpe te mama Eliane Nitu j'ai un service traiteur et décoration la Providence qui date de 12 ans. Service traiteur et décoration la Providence ya maman Eliane Nitu. Musala ya événementiel yango deza musala na ngai. Musala ya événementiel yango deza musala na nga. Awa toza déjà na mois de février, toi na 2021. Malheureusement, pandémie oyo ezo permettre kaka te tosala nini tosala misala na biso ndenge tomesana kosala mais tokosanga kaka nzambe na mawa na ye na grâce na ye toyebi kaka ke nzambe akosunga maladi oyo ekosila pour ke biso bamosusu tozongela misala na biso ndenge tomesana kosala misala na biso tokɔta na kati ya lisolo na biso ya lelo mokili oyo ekomi na makambo ya mabe mingi mokili eza na sungi makasi mokili oyo bato mingi balinga komona bolamu ya baninga te bato mosusu balinga te motango na oseka kaka ndenge naza boye na bi wana ya pamba koseka wana ya pamba soki moto ya motema mabe motema likundu ata ayebi mama Eliane Nitu te atali kaka nde nasalika afro boye omona epesi ye kanda méchanceté moko gratuite yango na opesa conseil lelo naye kopesa conseil na bino bayebolinganga bayebotalaka ngai nakanisi baute koyoka bino nyonso mikolo botalaka botalaka biso tozaki ebele wana naki kotala na nini na bundes nasali babizu ebele napesi mbote mingi na leki na nga ya mwasi Irene Masiandoki identité ya bundes ebeteli kaka nde ebomaka bato napesi babizu na ye mwasi apela ye moko sa mombonda boyoki lisolo moko abetaki kuna ya mboka na biso na Paris moto epelaki na makambo ya basungi atiaki kutu na baaudio ya basungi bato baza kosala basungi bato bakosala basungi bana mike te me bakola na biso bamikolo bamama bazaka bamama te baza mpe bakoko oyo baza kosala sungi yango nga mpe naye kobakisa kaka mwa moke na oyo leki na nga asololaki il faut kosala très attention bandeko ntango oza kosola na mutu na telefone keba eloko ebomi eloko epelisi moto na Paris eza likambo ya songi
Soki oza kosala na mutu sala attention okomona ozosolola na mutu aza koenregistre yo soki ozosola na mutu ekazaka moyen te azoloba te azotika kaka yo ozopela lokola mombonda oyo mombonda oyo irene masiandoko apela ye moko wana mombondo epelisa ye wana ndenge mo apelasa mombonda bongo yo sikoyo banda ozopela ozoloba surtout so ozoloba makambo mabe aza koenregistre yo soki omona ozosola na mutu aza kopuse yo azotanga bakombo ya bato sala attention azotinda yo na mabe azolinga yo loba kote na ye azoloba azobatela monoko kote na yo osala nini oloba ya ebele faut kosala très attention eloko ebomi mokili eza makambo ba audio makambo ya ba audio oyo aza koloba aza koenregistre moninga oyo azoloba azoenregistre moninga oyo azoba azoenregistre moninga yango bino ba oyo makambo one ekomeli bino te faut kosala très très attention na conversation ntango oza kosolola keba oza kosolola na nani yango nasepelaka mingi na baanglophone balobaka don't trust anybody ne fais jamais confiance à quelqu'un ne fais jamais confiance à quelqu'un don't trust anybody kosala mutu moko confiance te mutu bokozala bozolia na ye bozomela na ye bozaka bien baza koenregistre mpo bozosolola mutu nyonso to na vie atongaka kaka boza kotonga ye azotonga moki azotonga ebele aza koenregistre yo bosala attention naza kopesa conseil na komemaka masolo epai ya bato masolo na yo bomba yango yo moko bato mingi bazwi baproblème na kati ya bafoye mpo na nini lemo kobeta masolo olongo na masolo ya ndako na yo nakebetela yango camarade olongo na masolo ya ndako nakebetela ya na camarade olongo na masolo ya ndako non esalamaka mingi mais lelo conseil ezaki botika kosala yango masolo na okende na toilette obeti se ochasse na yo mai lisolo ekei na mboka poto jalousie eza makasi moto alingeli moninga bolamu na poto aza te baza mokie nakoloba teke baza te baza me mokie mingi balingelaka baninga kaka pasi bato balinga komona bato mibale bazoyokana te bato balingi komona bato misato bazoyokana te oka kaka songi na poto eza kaka makambo ya koboma kaka baninga na poto eza kaka ye alobaki ye na poto moto alingi komona libala moninga evanda bien te na poto moto alingi komona bato mibale baza koyokana te ifo alinga kaka apanza bango yango nde makambo ya poto evoila baoyo na bakoyi na bambeba wana te ndenge na ye kosolola na bino boye keba yeba nani oza kosolola na ye likambo ya ndako na yo oyebisaka ngo nani kosala mutu mo confiance que yaza Pierre ngai akoloba te non ata Judas c'est Judas qui a trahi Jésus Yesu Masia mutu oyo la personne qui a trahi Jésus-Christ de Nazareth c'était son disciple son ami Judas ce qui coûte na tango Jésus camarade na disciple Judas a trahir ye bongo combien de fois biso bato lelo il faut qu'on soit très attention okomona moninga na place ya mosala okomi kozwa masolo na ndako oza kobeta na mosala est-ce que etali bango yo oza na vie privée te est-ce que etali bango oza na vie privée te masolo ya famille na yo famille sozaka na secret nango lelo bato bebaka so secret ya famille te masolo ya famille na yo okobimisa libanda oke kobeta masolo ya kati ya ndako na yo oke kobeta masolo vi na yo passé oyo osalaka avant ozala mwasi ya libala okokamata obeteli yango na bakamarade oza kopesa bango baarme oyo bakoretourne yango olobi contre yo ozopesa bango baarme osalaka vi na yo moto azalaki te ntango banda kosala vi na yo na bomwana eske moto azalaki te moto azalaki te pourkui masolo na kobomba yango te fo ya kobetela yango kaka baninga oyo boyebani kaka lelo nalobi mabale eza kopanzana mpona masolo mabale eza kopanzana mpona masolo ene ndeko moko ya mwasi mobali na ye apiege na telefone mobali apiege na telefone mobali apiege ye ndenge nini lokola mwasi na ye aza moto ya bilobaloba mwasi na ye aza moto alingaka kobeta masolo abande kobeta masolo soki bayebisaki mwasi na alobi boye
Même asolo nande kwa mobali akotonga mobali, asolo na camarade ya mobali akotonga mobali, ba camarade na ye moko kotonga mobali. Eza na bato mosusu azoma makambo azoyeba ayebi te ke kozala ba retour moko ya mabe, ekozala ba retour même azola bandika apona koloba oka kaka ndeko na bandiko yebisa ke yaya yo mpe penza yaya yo mpenza ovanda na ndako ya mwasi kaka boye courant mpo futaka na yo te yaya ta yo moko ateleka kolia osombaka te yaya olingaka kolata yaya akomona ke malobo oyo mwasi na ye azomona malobo oyo mwasi na ye aza koyebisa ye yango mpe ndeko na ye aza koyebisa ye. Okomona ba plainte oyo camarade na ye moko mobali ewuti epai ya mwasi na ye. Okomona ta mosusu camarade ya mwasi aglisse mwa likambo moko boye mwasi ya pia ya koloba mingi. Alors mobali aza kotala mwasi boye bato baza mondele aloba l'apparence est trompeuse. Mobali abandaki kotala mwasi na makambo azoyoka amona kwa deux personnes différentes. Makambo nazoyoka est-ce que eza ya solo ou bien ndenge nini? Mobali na baye kobeba na mwasi na ye. Le monsieur qu'est-ce qu'il a fait? Azui téléphone ya mwana atie enregistreur na kati. Donc enregistreur wana eza ko enregistrer sauf que question téléphone est déchargé. Bota na peke na poto pe téléphone est déchargé kate. Ayebi ke mwana ndenge aza wana azalaka mingi na mama, mwana azolala na chambre ya mama. Lokola ye papa aza susu te mwana azolala na chambre na mama na ye. Atie enregistreur na téléphone ya mwana. Makambo nyonso to mama sololaka ekotaka na téléphone. Ndenge mama se plaignaka. Makambo nyonso bandeki koyoka. Ndenge mama za ko se plaindre ke botala ya mobali nanga bonde za koza un problème. Obengi ndeko no obengi semeki na yo, obandi ko expliquer ye tala problème toza na mwana mobali ezabo. Do makambo bandeki ko yebisa ye nyonso eza na kati ya téléphone ya mwana. Alors un jour ndenge za ke mwana zokende kotala papa na ye, ayebisi ke ngala za besoin ya mwana ya kotala nga. Problème ezate mwana akei kotala papa na ye. Mwana ki na téléphone na ye parce que maman fa benga boyi ba maman ndenge bazalaka. Soki mwana ki fa banda ko benga kutina ni kuna mwasi papa na ye, est-ce que mwasi papa na yambi ou bien tout ça akamati téléphone abandi koyoka. Tango abandi koyoka, mwana za mwana mukima azoyoka kina pareil, voya maman na ye eza kobima. Makamusu na lingala, makamusu na français. Mais mwana comprenait ki penza bien te. Ma yoka ki téléphone nanga papa zui, mais azoka voya maman, nzoka nde ba enregistrement. Ndenge papa salaka za ko enregistrer mwasi na ye, ndenge check enregistrement na téléphone ya mwana. Mwana tango azongi, ayebisi mama bi mama. Epa ya papa, na yoka ki voya na yo ezobima na téléphone. Nazoka makamusu na français, makamusu na lingala, mais j'ai pas trop bien compris. Mama pe akipete. Maman bien avant na téléphone. Azoki na idée ko tout est enregistrement. Parce que moi naza na moins de 10 ans, moi pe sa maman penza, après ce penza rapport bien za quitté. Après eloko nini salami mon bali ko benga ya bi moni oza mwasi mabe. Na yoki nyonso makambo nyonso sololaka. Donc moi kuta wangana ezati. Moya wangana ke oboyeboye ezalaki te. Likambo wana esalami ana France. Moya kuta wangana ezalaki te. Mobali ayoki nyonso. Makambo mobali ayoki eza o deja mobali ayokaka. Mais makambo mpe mobali ayokaka eza te ke mwasi afingaka non. Ezaka ba plainte. Mwana azoko se plaindre na famille mobali, azoko se plaindre na camarade mobali, azoko se plaindre na baninga ndenge yo makambo nazo baki baninga ozana muninga kobeta masolo zobeta masolo. Eka ba plainte. Yo ndezaki na téléphone. Alors tango ayoki yango abandi ko benga bandeko na ye bomoni mwa mwasa za mwasi mabe. Botala boy na yoki boy. Asuki wana te abandi ko benga même batu oyo babande ko solola na mwasi na ye. Yango wana ndeko na mwasi yebisaka nga mama elia nitu ndenge yo moloba ki mabe bakosaka na moninga pene ndakisa nango zale ekenge. Yango na bina peso lisolo ko mama. Obetela batu mosusu ke basalaka attention. Faut qu'on soit très attention mobile ko PG même na téléphone na yo moko.
mais wana siko mobali asalaki enregistreur wana na telefone ya mwana donc 24 hours telefone ya enregistraka donc makambo nyonso mwasi awasala na kati ya ndako ezala azolamba ezala azotala théâtre ezala azotala mama elia nitu ezala asona bandeko nde na congo ezala nyonso tu na kati ya telefone. Yango wana eza lokola ba voice oyo euti kobima bato baza kosa enregistre mosusu alobi yo moto alakisanga nde basaka enregistrement soki ozosala na moninga oza koenregistre ye bato ya baconférence omona ozosala na mutu moko okotisi 5 personnes mais mutu obengaki liboso ayebi na ye kutu teke otie bato mosusu na conférence nyonso wana nde makambo tozoboya nde makambo tozolinga te eya malamu te. Bosoni na mobali na kati ya ndako obimi oki kobetela camarade lisolo ntango kobetela so mpe basolaka na mobali no yo mpe boye osa camarade nanga boye mpona nini ko kolingaka mingi te kolingaka te camarade nasolaka na mobali na yo fo yeba kotiaka barrage yeba kotia barrage entre yo na camarade na mobali kolingaka te camarade na yo abengaka mobali na yo non ekoki koarrive ntango mosusu matanga to eloko moko boye abengi yo mpenza azwi yo te mpenzaki azwi yo te mais kolingaka te mobali asololaka na camarade na yo bacamarade mingi batrahir baninga na bango bacamarade mingi baboteli baninga mibali bacamarade mingi bamoyi mabale ya baninga mpona nini mpona otikaki libertinage camarade na yo banda kobengana na mobali na yo non kolinga makambo wana te kolinga te camarade babanda kose telefone na mobali na yo non soki oyebi ozana na makambo wana camarade nabenga mobali no ifo tiango stop kolinga yango te boya yango mpenza na motema moko camarade abenga mobali na yo te boya makambo bakosolola yo oyebi te bato poto mitema mabe eleki nalobi te bato nyonso mais la plupart moto yeli komona moninga azala malamu te moto yeli komona moto azala bie na libala na ye te moto yeli komona moto azala bie na mosala na ye te okomona te bato mosusu azala te aza na restaurant na ye oye kaka kolia na restaurant moninga obandi kotia songisongi na moto okuti osala mosala wana afutaka combien otambusa afuta 10 € de l'heure tika na yo nga na ya place mona omema ndopeso 15 € de l'heure tala motema mabe mais yo pesalaka restaurant bandi mpe kofuta ye 15 € de l'heure yango tala niveau ya motema mabe elobi ngai yo mpona nini motema mabe eza malamu te Bostra yeyo asala ya kofu omona pe bato kaka ntongo midi mpoka na kati ya Bostra TV ntongo midi mpoka na kati ya mais bako changement eza te bato mingi babongwana kaka makolo me mitema ebongwana te il faut koyeba kosala la part des choses kozwaka nimero ya telefone na yo te kozala mpe na habitude te ke yo camarade na ye na ndako mobali na yo kende otika ye te oya kobebisa libala na yo pamba bato mingi bali komona te moto azala heureux bien azala heureuse non balingi te il faut ça très attention mabe bakosala na moninga pene ndakisa nango ozala ekenge to batela minoko na biso ntango ozosola yebi ozosola nini telefone eza mabe bato ya conférence baleki ozosola na moto asinele moto akotie na conférence asinele akotie na conférence yo ozoyeba te kuna azopose yo baquestion yo kuna oyebi ozosopa na ozoloba ntango akokata yo yoki nayebisa ko nini monde atongaka yo omonde nga alobaka mpo na yo diviser pour mieux régner eza makasi na mboka poto eza vraimen ya kosakana te na mboka poto bomba makambo ndako na kati ya libumu na yo kokenda kobimisa makambo na ndako libanda te kobetaka vie maritale na yo mpa bakamarade te bato mingi baperda mpona bilobaloba mpona kobeta masolo mpa baninga oyebi nga mobali na nga tika mama mobali na nga mobali na nga mpenza ntuka mobali na nga salaka nga boye mobali na nga salaka nga boye mobali na nga boye ozobetela moto lisolo ana mobali te ozoteya ye nini akende olingelo mobali esalama mpe mingi ya na mibali mosusu abimi na camarade no bouche cousue okoyeba te bavielu bazali ya mpe na basi mosusu abimi mpe na mobali no okoyeba te
hypocrite ya bomba vraiment batama na ndako ya kobela madame la tortue. Il faut qu'on fasse très attention. On ne vit qu'une seule fois. La vie n'a pas de brouillon. Batela oza nango, lingela oza nango. Songi songi eleki. Nakati ba église songi songi. Nakati ba musique songi songi. Kikamaderi songi songi. Eh! Surtout biloba loba, faut qu'on fasse très attention à biloba loba. Mutu yeba ko mi bomba, vivre mieux, c'est vivre caché, mi bomba. Ko bimisaka masolo ndako na olibanda te. Ko lobaka masolo na yo te. Allo téléphone, faut qu'on fasse attention. Téléphone oyo. Nze mona nemba allo téléphone, même ta. Nze mama zane. Allo téléphone. Utina allo. Ah, nze mo Charles Momba yako. Na bosa nze mo zakine ya Charles Momba. Ba ayembele déjà makambo téléphone o. Makambo téléphone Charles Momba, ça fait ce que ba 10 ans depuis tika biso ayemba makambo téléphone. Téléphone o. Ezelo kwa osaka na ngote. Keba na téléphone. Keba na téléphone. Okomona mutu. Ayini ozo bati na yini te. Nzoka. Place banda so na mutu, bazo so na mutu. Ache téléphone yo kamabe mutu so ba pona yo. Diviser pour mieux régner. Afungoli téléphone. Atiki téléphone pour les yo zo yo kana yo nyoso bazakoloba. Faut ça très attention so na mutu keba. Faut ça très attention ko keba makasi. Yana mwasi mususu. Mobali na ye. Aza pe na mwasi mususu. Mobali ya libala na betela bino lisolo. Po mwasi anda kwa yeba ke na bimakana mobali na yo achaka ka telefone. Ba mati tata ba keba zongi ba sel nini tata azo sala ngopa semisi ya ngope nzake gaga. Nzoka po mwasi anda kwa sa nini ayoka telefone. Antali ya bien yo bomba kaka ko mwasi ko bomba rido ndako ba yeba ngate mwasi fa yeba kanga pe na existaka. Ayebele ki ngoni na telefone. Lokola mwasi libanda yeba kama mwasi ndako. Azo telefone ya mobile amona penza ya maison na portable ya mwasi. Ya kolo mobile. Asala kinini. Donc bazala ki na kati action de grâce. Na lieu sacré abengi mwasi wana atike à l'écoute. Makamu nyonso leki na kati ya jardin d'Eden. Mwasi na yokaki. Loko nini telefone. Eza ko boma mokili makasi. Mondela seki on peut boma mokili boyete. Mais biso bato esaleli nango nde mabe. Tozo sala telefone mabe makasi. Mona bato mibale bazosola yo za no wana te. Babengi bati à l'écoute. Oyoka nini baza kosolola. Oyoka bazosolola nini batiko à l'écoute zoyoka. Bato mibale bazoswana. Mwasi na mbali bazoswana. Mopaya oyo aza na kati ya ndako. Po atali soki mwasi na mbali bazoswana, abengi atiko ka à l'écoute zoyoka makambo nde bazoswana. Mosala ya telefone ya mabe yango wana. Abeti lisolo te ozana mopaya na kati ya ndako na yo. Ya arrivé mwasi na mbali bozo swana. Mopaya na kobenga ka mutu moko. Kolobela kote zela yoka. Atiki ozoyoka. Soki pe komone ko bima wana e, soki pe komba famille, soki yoko yoka nyonso po ya bengi atiki à l'écoute. Faut qu'on soit très attention. Ba âge ope na bato nyonso to basoin na bataleta pe ba âge ko soin te AVC komi ko kozwaka bato. Kolela kola mukeza habitude te. Muto kola na ebela makambo na kati ya motema po motema ya cercueil ya makambo, sanduku ya makambo. Kolela kola mukeza habitude te. Muto kola na kanda na kati ya motema zoko ronger na kati ya motema ba problème. Olali olamuki te. Okeka kandenge wana. Les liens ça c'est la en famille. Makambo ezalaka nango yaka ezwaka ya biso bato ezwaka banzete te. Biso nyonso dans le passé tosala ba erreur. Parce que tozaka ba naïf. Yango lelo oyo bino boya na chance. Bato ya lelo bana ya lelo. Ke toza kote ya bino ke oyo komela biso bino komela bino te faut sala attention. Faut ça très attention.
ntango oza kosolola keba so mo kaka moto azaka ni telefone ngai moko na ndako na nga mpe esala ngai nièce na ngai ngina ntango akomona siko na revese yo ngai nazalaki na kulutu na nga mikolete ya biso mikolete na biso grande sœur na nga to na cuisine grande sœur na nga aosuka basani kaka pa na nga aosuka basani nga na osala mbisi to banda kosola lisolo moko boye kaka ya famille ndenge ezalaka ya famille mwana na biso wana azalaki wana azobare nzoka aza nini kofilme biso afilme na ye biso nde tozosolola nde tozosola filme biso toyebaki te na ngai na ndeko na nga mwasi toyebaki na biso te enregistrement asalaki biso yango nayasa ata sikoyo esali ata ba 6 mois namonaka navandi boye ndeko na nga nango se mikolete ta atindi nga video na WhatsApp natala video boye ngabi abi na ikasiti intel moto afilme ya biso mokolo yango te wana moto afilme biso nani nièce na biso eksamilembele biso moko nga moko nièce na biso moto afilme biso ngai na ndeko na nga mosala mwasi nièce na biso mona grande sœur na biso afilme biso makambo tout olobaki ekota na nini na telefone bobika so bwana kati ya famille bwa bandeko ezalaka kati moko tonga ezanga nango te moyen te ye mpe boye aye mpe boye mwana na filme biso akamati atindeli grande sœur atindeli mpe ngai atindeli grande sœur akamati ndeko na nga na mwasi atindeli nga ngabi mwana akosala biso boye mpona nini nde grande sœur biso kabi tolobi na biso mpe mabe moko te okokasi makambo nyonso banda kosolo yabi ata tosololi mabe moko tolobi na kati wana eza te yango wana mwana wana yo mokolo koya omiyebi kaka yo moko mokolo koya na ndako telefone na yo wana na bando ozala kaka ekenge donc ntina ozoloba na bino nga moko mpe ekomela biso na ndeko na nga mwasi mikolete nièce na biso afilma biso na cuisine na nga kaka awa ndeko na nga suka basali nga na okata bambisi tozosolola mwana azofilme nzoka ye mpe aza nazobare me toyebi kutu te nzoka aza nini azofilme biso ebongo siko toki fami moko bazizani angaki pateka biso ke botala batongaki bino heureusement tozosola makambo ya général totongaki mutu te video wana naza nango ti sikoyo na telefone na nga awa ezali yango faut kosala très attention mutu mosu akozala bozana eka nde na lobi ozoloba mabe ya mutu nzoka mutu atiaka telefone na poche kolo makambo oyo ozoloba mabe azoyoka yo na se moi oyo makambo ebombanaka ezaka so te conseil ya lelo yango na ngai napesa bino mwasi ya libala bomo makambo mobali wana libomo koyebisaka wana baninga na yo te camarade kotelefonaka mobali ya camarade na yo te interdit kosala yango te mpo kosala wana ndenge asongisongi wana mwa lisolo mo oyebi eleka kala oluki kaka oyebisa nini mobali ya moninga mpo monaka harmonie mpo baninga bavandaka malamu nyonso wana ezaka mpona telefone mpo camarade na mobali na yo ntango mosusu nzela bakutani kozala te nzela ekozala moko te eloko nini ekosala abebisela vie eza nini telefone bosala très attention makambo ngai nayebisa bino mokolo lelo yango wana que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumuna nzambe anubesha bana betu bons. Bye bye.